Salut à tous et à toutes. Je vous salue tous dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à la chaîne Abisso Diez One TV. Donc, à Kombo Nangaïza Dorcas Kalfando. Tosolola. Bandeko Tosola. Où est la émission Abisso ya Tosolola? Eza première numéro Abisso ya Tosolola. Lelo na lingi Tosolola. Mon qui sur la patience. Boyebi na vie eza na batebele bakenda trop bakenda vraiment mangu misusu bakoma me bakoma na bango me bakoma ndenge nzamba banaye kolinga te bakoma misusu pe bakoma te po nteme ezalaki mangu trop. Beaucoup de gens tomona na nzela tozomona na banzela tout ce qu'ils ont ce n'est pas Dieu qui leur a donné. Tout le monde a batebele na nzela, babonga, bapamolama et tout. Il y a des fois, et ça la vie se passe, hein. Au monde a tout le voiture à bien, yo makolo, au monde a tout le monde a vie à bien, au bien a kaye mkondi, au bien a kaye chef, boss, au coup misa kaye maintenant aux hommes, ah ya bonga, ngana bonga te. Ndeko nanga, nengene bisayo, vie, et sa patience. Ce qui osa na patience na vie, au lia ba mobamia. Mais soko za na mtema ya soso, mtema ya moto, mtema na zwaka, na bonga mbala moko, na ilifo na bonga, na koma kaka mbala moko, okoma te. Pourquoi okoma te? Parce que ozo kende trop mangu. Mangu na vie et memela batu mabe. Je ne dis pas que batnyos babonga na ndenge ya mabe, il y a des gens babonga pena ponza mastem et comment kita na bango nzamba fini pena buto na kubonga na bango babongi. Mais il y a d'autres gens babonga na vie parce que kena ki mangu. Ye patience na vie ezalaki te, ye kozela na yebi yango te, alingaki pe kozela te. Akembangu asali o akokaya kosala oyebi te na suka neni na vivra. Donc Nansenga na bino bandeko na ngai, bo partager ma solo, bo partager émission oyo, bo partager ba vidéo na biso, bo s'abonner et surtout bo sanate ko s'abonner. Litango s'abonner, o cliquer pe ngonga wana po o rataka ba émission de rasa bandoko tsate po parce que na to solo la to ko bana vraiment ko solo la. Les lots de solola sur la patience, juste pour vous dire que bandeko nanga na nyonso lingo sala na vie, na nyonso sala na vie zala patient. Comme na commerce ozo sala zala patient. Ata soko te kaka bilamba baso maraka de bilamba na moi zala na patience. Moi je vous assure, patience et kofuta. Ko kene mangu te parce que camarade na yo ate kaka 20 habits na journée. Oyebite qu'est-ce qu'il a fait pour te kaka 20 na journée. Oyebite na ninya kota, oyebite ninya simba. Likolo ya pressé, beaucoup de gens ba perda ba vie na bango, beaucoup de gens ba kufa kaka boye batika ba mama batika bana, ba papa batika mabota, pona nini pressé muninga su promotion na msala asala kinenge nini ngai pe il faut wana mutema wana ya kokende trop vite, il faut na bonga avant yazo bonga neni ngana obonga te yango zo bomisa batebele. Vie est un principe. Ce qui botali principe ya pour bien comprendre le principe ya vie, banaka kotala zemi 9 mois na libomo. Zemi kota amba mote mwana botami, ça prend du temps. 9 mois za patience. Mama ta lembi ko memango, aza na choite. Donc aza kaka patience. So ba bisa ke oza na zemi na janvier ko bota na septembre, ata beli, ata lembi, ata sali ndenge nini. Akozala donc mwana robota mate ti mwana fako kisa 9 mois pour abima na mukili eza déjà enseignement mobimba oyo nzamba lingaka te ya biso nzamba lingaka lakisa biso ke dans la vie il faut qu'on ait la patience. Pour avoir de bonnes choses il faut avoir la patience. Pour aller trop loin dans la vie, il faut avoir la patience. Okoye kobota mate lelo, okoli mbala moko lelo, obongi mbala moko lelo, nyonso ayo eza lelo. Te, pour obonga na vie, il faut avoir la patience. Associer nzambe na makamozo sala et la patience.
associer Nzambe, prier, luka Nzambe, luka na mutoki na yo. Parce que na mutoki na ondo kolia, na mutoki na ondo kobonga. Soki totali vie ya Yesu na se na moi oyo. Nzambe azaki Nzambe, na bon Nzambe na ye nyonso andimi afanda na libumu ya muto ya sala. Pendant 9 mois. Na sima ya 9 mois, andimi amela libele ya mwasi oyo ya créa. Si je sais pas Maria, mais ça qui est sur la mois ni c'est pas moi 3 mois, je sais pas moi 4 mois, mais Amela qui quand même libéré. Andimi akola lokola mwana nyonso akola ceux qui peut ba côté ça qui est classe akepe classe ceux qui peut secondaire akena qui peut ceux qui peut université je sais pas akena qui peut ti na âge à 33 ans monsieur ici Jésus ayaka na mukila sali 30 à sala année à sala vraiment loko ya gravité. Il a commencé sa ministère na 30 ans, na 33 ans, c'est lycéen. Pourquoi Tawana Nyonso? C'est juste pour nous dire que dans la vie, ils ont une étape à suivre. Bah, étape normale et naturelle. Et si tu ne veux pas suivre l'étape normale et naturelle, il y a un moment où tu belé à Kemba Mbanga Tutani, à Kemba Mbanga Kufi, à Kemba Mbanga Kotina Kamanga, à Kemba Mbanga Keko Simba, à Kemba Mbanga Keko Sala Sokini. Je viens pour vous dire que ayez la patience dans la vie. Na nyonso zo sala zala na patience. Ndeko mwasi ozo talanga kokota likowele la kokota libala te parce que les gens parlent trop. Po batu bazoloba AGKI to parce que tu te sens seul, isolé. Yango fo olingo kota libala. Yango olingi obala kaka. Kowele la paix au beau tâté parce que AGKI, ménopause, 30 ans et tout. Si vous parlez de ménopause, Sarah a bota qui n'a double ménopause. Donc, AGO Sarah Zala qui n'a je sais pas quoi ta ménopause peut-être na 50 ans. Na 50 ans ti, na 100 ans a bota qui, a comme qui n'a double ménopause, mais a bota qui. Kowele la navité. Peu importe si causa, Zala na patience. Peu importe ce que tu fais, Zala na patience. Miki dit ça, landa betape ya vie, kende malembe kokota naka mamate, koluka mninga branché yote, koluka te ya sala kinenge nini pon akoma wana ngai pe il faut wane kokomiso esika mabe, e kokomiso na nesika moko e kokotiso na libulu moko okokobima te. Pourquoi? Parce que tu as manqué la patience. Beaucoup de gens basimba bakisi lelo ezaki ka manque la patience. Lipam molina eka kanzamba ebeka opesa on a 2021 akepanga nganga bendele ya opesa on a 2010 après 4 vies après na 2021 fala kazo lipam moli sur 4 vies zala poser zala na patience zala na mutema ya kokita senga nzambe asumayo nzamba pambolayo Bible lobi c'est la bénédiction de l'Éternel qui a riche et zana lipamboli moko te ndeko nanga na se na moi oye ko pambolo ko leka lipamboli ya nzambe pressé ko pambola yo te vie a pressé ko pambolo te nganga ko pambola yo nganga pambola kate akobende loka ka lipamboli yo nzambe falaka peso na 10 ans ye abenja ngo na 2 jours to na ina na pesi yo yango akobende lokaka akobenda kaka étoile na yo falaki ngala dans 10 ans angalisi yango na ndenge ya bademo en fait bademo bangalisi yango na 2 ans et après na temps oyo falaki étoile na yo ngala babomi yo kende malembe na vie avec le Seigneur bokokoma avec le Seigneur okokoma ozotanga classe za na patience okosilisa koluka osimba te ozoluka musala zala na patience okozwa kokende bipa bisika te kokende te ozana fiancé zwata na yo zala patient kanga matoi koyoka batu te zwata oyebaye zwata oyeba que si c'est lui si on est compatible ou pas parce que beaucoup de femmes bakota mabala et des hommes aussi bakota ki mabala na pressé nambang parce que mosala ezotanga pression parce que famille ezoloba ménopause ezo menacer lelo bakoma kolela prends ton temps na nyonso zosala ndeko zwatan na commerce zwatan obandi business sika zwatan kotala te voisine na ngai ya bandi karamba moka bongo yebi te mbala moko na ye mbala moko na ye wana lelo na ye wana nini et kobota après zala na patient zala na malembe zela na yo. Pour conclure, je vais vous dire ceci.
C'est Dieu qui peut bénir. Tout ce que tu fais dans la vie, prie l'Éternel, prie Dieu. Senga Nzambe asunga yo okoma esiko yazo zela yokoma. Dans tout ce que tu fais, associer Jésus, senga Nzamba ideo, senga Nzamba asunga yo okoma esika ya lingi yokoma. Kokende mbangu te, kowelela te, zala na patience, zwata na yo, zela lipamboli oyo elangisamaka na pasi te. Kobala te parce que famille ezoloba, kowelela te parce que muninga abali alati robe wana, mariage eza robe wana te. Mariage eza oyaka après robe wana. Kokende mbangu te parce que muninga bongi yazotonga neni ngai na yaka poto liboso na ye na sima na oyebi ndenge azo yango te po atonga ya kisima na musala azui promotion oyebi ndenge azo yango te. Il y a des gens oyo Nzambe se apambola bango banda na libuma mama na bango eza pe na ba o ba pambolama bango moko po bakenda koluka yango, donc ko zala précédé. Na senga na bino une fois de plus bo s'abonner na chaîne na biso Diez One TV. Ndeko na ngai eza nango fele. Ko s'abonner eza ya mbongo te. Dès que okoti kaka o s'abonner. Po omonaka ba émission nanga, po omonaka ba émission ya tosolola chaque jour, chaque semaine, il faut s'abonner. Likolo ya ko s'abonner, partager. Ko partager pe eza na mbongo te. Eza nango gratuit. O tali, o silisi, o partager. Po baninga mususu pe batala, baninga mususu pe ba bénéficier na oyo ko bénéficier nango. Et l'école a beau s'abonner vraiment massivement, beau aider nga, beau soutenir nga, naza na posa ba soutien na bino, naza na posa mbongo te, naza na posa ya beau kabela nga te, beau somela nga quoi que soit, mais naza na posa beau s'abonner kaka massivement. Et puis beau sana te ko cliquer na cloche ya notification. Au s'abonner, au cliquer na cloche ya notification, au tiki moi commentaire na yo. O partager po bandeko mususu bamona Nzamba lola akopambola bino. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Diez One TV. Ndeko na ngeza na mo felete ko s'abonner za na mo felete. O fele o futa no mbongo te. O cliquer ka hapa s'abonner. Bo s'abonner massivement na chaîne na biso boko rater elote. Donc soko s'abonner o cliquer ngonga. Tango o cliquer ngonga nyonso ngonga nyonso minute nyonso so na bwake loko yoko zwa yango. Ko s'abonner za nango simple et ça facile. Bo s'abonner massivement pour na bino bo soutenir nga, pour bo continuer à komona mona nga na ba sujet mususu. Et c'est nga faut bo s'abonner. Ceux bo s'abonner te na ya soutien, ceux bo s'abonner te na comprendre que bo sepel na bino na ngate, na comprendre que bo sepel na bino na émission na ngate moyena ya lisusu ezate. Mais pour na ya lisusu, il faut bo s'abonner. Abonnez-vous massivement sur Diez One TV. Cliquez cloche à notification. Pour bana kozwa ba émission ya tosolola. Tosolola les émissions ya sika. Eza concept ya sika. O dorka ça s'appelle ya salela bino. Tosolola ba sujet nyonso, sujet tabou ou sans tabou to bando solola ngoka a. Yo po moni kozana sujet lingi tosolola. Tikela biso commentaire. Soko tikela biso ka commentaire to tindelo email na biso. Tindelo biso sujet na to solola. Tosolola bandeko nanga, tosolola Nzamba pambola bino. Soki Yesu azongi na bokonzi na ete, tokutana Yesu na tosolola prochain, tosolola.